UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Officiel tokutana mino lisusu mokolo ya lelo jeudi 28 mars 2024 mokolo penza ya mine ntoto bandaki semaine oyo lelo yali mokolo ya mine esengo yali makasi ya komona bino ke bozali encore avec force et courage pona kolanda émission na bino bolingaka tango nyonso boso na politique officielle boali ebele topesi bino mbote na bayebanso. Vous avez kolanda biso na ville province ya Kinshasa bana ya bakomi nyonso ya Kinshasa topesi bino mbote pe totombeli bino mokolo molamu mbote lisusu tozali komona bandeko banso bakolanda biso bozali na kati ya Grand Bandundu mbote na bino mbote na bakolanda biso la Congo central bozwami ebele wali na ngambo ya Manyema topesi bino mbote bana ya Sankuru nyonso les Grands Équateur topesi bino mbote tolingi bino mingi bandeko banso bozali kolanda biso bozali na Bazwele bozali na Otwele bandeko nyonso ya Est ya République démocratique du Congo bana ya Nord Kivu tobosani bino te topesi bino mbote pe na bayebanso bakotala biso Boali na Lualaba mbote na bino mbote na bana ya Lubumbashi nyonso boali ebele bisika banso bozwami na kati ya République démocratique du Congo totangi bino te kasi biso na bino tozali kokanisa bino pe bozali na kati ya motema biso banso losambo yali Nzambe ya sunga pour la République démocratique du Congo à connaître paix par rapport à l'agression oyo azali victime na ba Rwanda bali kotungisa mboka na biso. Voilà, toi li na ndeko moko to kosola penza maibele c'est vrai
nungu etambulaki mwa mingi yali ya solo to yali ya lokuta tongo nyonso okomona tweet ekobima yali ya solo to yali ya lokuta journaliste akokoma pona komisepelisa to ali kopesa bonne information kasi ndeko ayena kati ya plateau na biso akopesa biso pena la vraie information l'information sur oya cellule ya communication et memeli biso. Mais avant tout, nous allons d'abord prendre les informations du jour avant que je vous présente mon invité. Information du jour. Sud Kivu. 3 civils tués dans une altercation entre FARDC et Wazalendo à Nyangezi. Nord Kivu. L'armée annonce la reddition de plusieurs soldats rwandais qui combattent aux côtés du M23. Procès Modéron Simba. La Cour de cassation suspend l'instruction. RDC à l'ONU, Bintou Keïta alerte sur la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire depuis la fin des élections. Le gouvernement appelle la FEC à inciter les consommateurs à utiliser les francs congolais comme monnaie de préférence. La Belgique salue les efforts du gouvernement dans la réconciliation des Teke et Yaka. Nord Kivu, les ADF planifient des attentats à la bombe le jour de Pâques. Mauritanie, Mohamed Ghazouani et Félix Tshisekedi discutent de l'appui de l'Union africaine pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Procès Modéron Simba. La Cour de cassation suspend les audiences à la suite des exceptions soulevées par la défense. Béni, la population salue les patrouilles de la MONUSCO et enfin, retour de Fifi Masuka, c'est jeudi 28 mars à Kolwezi. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour. Nakatia Plateau Nabiso. Toali na mwana mboka Marcel Okito wazali communicateur privé ya madame Fifi Masuka Saini mwana mboka Marcel Okito boye imalamu na kati ya boso na politique. Merci mingi mamelo na biso nazana esengo monene ya kozalelo na plateau na yo pona ko lobela mai matali province na biso lolaba pe na mai matali autorité provinciale Fifi Masuka Saini wazali gouverneur intérimaire na province ya Lualaba. Voilà, merci beaucoup Marcel Okito. Je l'ai dit tantôt, Kazali communicateur privé, il y a l'honorable Fifi Masuka Saini. Donc avec lui, nous aurons des informations sûres, claires et nettes par rapport, il y a la rumeur où qui circulé parce que nous tous, nous avons dit moi l'amboka Fifi Masuka, Azalaki, Chabande ko séjourné na kati ya ville province de Kinshasa. Donc Azalaki a depuis déjà la période le 20 mars. Les lots le 28, donc presque 8 jours, mais la rumeur est circulée belé, comme je l'ai dit, bah tweet et tamboli information est circulée, motonio zonengazabo ebike Fifi Masuka ba kitisa kiye na kati ya pepo ya sea ya kota ki ba kitisi ye ba sangwe bimiete ba botoli même mokanda passeport mokando yo moto il faut akota na azana ngona accès na kati ya avion to na mboka mosusu. Fifi Masuka ba botoli passeport pe ba interpeller ye mwana mboka Marcel Okito. Dites-nous d'abord pona nini Masuka azalaki débarquer dans l'avion et pourquoi azalaki interpellé. Si c'est une mauvaise information, il y a l'ionde mutoroyi sabiso parce que on ali communicateur privé. Voilà, merci mingi pour la repère chance ya ko éclairer opinion tant nationale qu'internationale par rapport à likambo etali mwana mboka Fifi Masuka Saini. To banana na kolobaki eza lokuta monene o ekatamaki na ba journaliste ba collègue na bino ba journaliste. Na sepeli mingi na introduction na yo lobby journaliste azako informer pona ko misepelisa yemoko to pona ko informer batu vérité eza souci makasi komona mwana mboka Yves Buya ona zobanga kotanga yete a tweeter na tweet na yeke Fifi Masuka bakangaki ye ba débarquer na kati ya avion ba botoli ye passeport o eza makambo ya lokuta pour na lobby eza makambo ya lokuta nazana ba élément misatu il faut démontrer na démontrer que eza ya lokuta que ce journaliste a commis peut-être kazana ba preuve na voilà élément ya yambo eza yakisi que information eza ya lokuta. Fifi Masuka Saini amataki na avion ya CAT
Congo Airways plutôt c'est à mais toujours le pour Congo Airways parce qu'il y a le Congo Airways. Congo Airways c'est un vol au ekendaka na lola bate. Na Kolwezi tozalaka na vol ya Congo Airways te. C'est à mutu asalaka kuna. Et puis wana élément ya yambo. Élément ya mibale. Fifi Masuka asalelaka avion régulier te. Ba vol régulier Fifi Masuka asalelaka yango te se déplaçaka na jet. Jet privé ya yemoko bien. Na lobby a décidé déplaçaka na jet. C'est une communication. Donc c'est la deuxième info, deuxième élément qui est information à l'okuta. Troisième élément, eza kolobake mukolo ya lobaki information parce qu'il y a seulement 3 jours ou 4. Fifi Masuka tikali konyata na aéroport ya Njilité. Azalaki na bureau na malgré que azalaki na kati ya Kinshasa akomaki na aéroport. Donc le monde s'est évolué soko lobi information pesa image à l'appui ngawa na zone na ko comme information lelo na ko pesa image soki réalisation ko zalisika moko na ngai ko pesa image tika na biso te lelo le 28 mars Fifi Masuka Saini abimi na 10h30 na area 10h30 abimi na kati ya mboka Kinshasa direction voilà ba précisément la ville ya Kolwezi yango wana tozomona kati amatina kati avion komatana ya matina kati avion azana passeport na ena maboko passeport na diplomatique na kati ya jet ils appellent avion amatina kati ya jet voilà amatina kati ya jet na passeport na minute tozolo banayo ba image pe ezali na aéroport ya Kolwezi bato belé déjà batondi bazozela ko yamba gouverneur na bango intérimaire o balinga niko nyonso eli na bango maire eli na province mobimba ya loba ozala ki Fifi Masuka Saini et ça ba journalistes baza manipulé par les politiciens en mal de positionnement ba politiciens bazala ki bakokaki kozwa confiance ya population te parce que to uti maponami za compétition ezaki ouvert na tout le monde surtout population zala na yo confiance makasi il fallait que voter yo et donc ndoko na biso Yves Buya na ba nyonso ba communicateur ya mike ya ba opposant ya Fifi Masuka Saini boye ba nini boko sala pour que bo communiquer boluka musala malamu boluka mwandia na bino malamu boluka lipa ya bana na bino malamu soki madesu ya bana na lokuta te na kobuka lokuta te Fifi Masuka Saini ya zaki na Kinshasa na zo pesa awa siko ba raison ya Fifi Masuka pourquoi zaki na Kinshasa première raison ya Fifi Masuka ko ya na Kinshasa après publication il y a des résultats définitifs na niveau ya cour constitutionnelle. C'était de bon endroit que Fifi Masuka Saini aya ko rencontrer informateur oyazali Augustin Kabuya oyo aponamaki na kata mokonzo ekolo aye pour rencontrer ye afin que ba renégocier dossier donc ba consulter Fifi Masuka Saini parce que consultation ils ont continué de la part ya informateur oyo banomaki na chef de l'état. Donc malaya ya moto zalaki na tant ba résultat provisoire de na CNI Fifi Masuka Saini na plateforme na ye ezalaki na 25 députés sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo wana na niveau national. Mais après quoi publication ya ba résultat na niveau ya cour constitutionnelle Fifi Masuka Saini a moni que abaki sami na 2 députés donc nous sommes passés de 25 à 27 députés. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles elle devait encore se retrouver sur la table, autour d'une table, pour renégocier avec Augustin Kabuya, qui représente les chefs de l'État en matière, il y a Makamotali, majorité parlementaire. Et donc, c'était de bons endroits. Fifi Masuka Saini Ayaki, na Kinshasa pour un certain nombre de jours, il y a travail. Et nombre de jours à travail, on est s'il a quitté, Tangu Tutu et Bimi. Je comprends peut-être. Lokuta et Uti Wapi. Pendant que Fifi Masuka va débarquer en avion. Le coup est où tu parles le fait que Fifi Masuka a qui est mon côté parce que l'informateur a appelé Fifi Masuka et le représentant de son regroupement ou bien de sa plateforme. Ayaki na représentant ya A24 oza Archimède Kabeya Kalasa. Ayaki na représentant ya A25 oza honorable na busan sukomo na ezonga na ngasi ko na yemo ko Fifi Masuka Saini. Donc bayaki ndengwana pona ko représenter plateforme na bango Fifi Masuka Saini bayaki bango misatu na sima na bango zelaki na ba député mususu oyo bayaki pe ko accompagner Fifi Masuka Saini voilà. Nazomo na Roy Kaumba na ba mususu bayaki bakendaki je pense que bomona ki information parce que bolekisa ba information oyo tali lolaba bataki pa Augustin Kabuya. Mais après wana Fifi Masuka Saini mona ke pe ka pa Augustin Kabuya te to mona ke pe pa Mbosoti voilà asa membre réunion sacrée ko tambola ka pona ko négocier eza ba séance ya travail Fifi Masuka Saini azo représenter le 4e 5e plutôt 6e force politique na mboka
Quand on a 26 députés à l'issue, il y a élection, c'est facilité. C'est quoi les raisons de voir Mbosso qui est un président? Non, Fifi Masuka Saini, il y a membre, formateur, on comprend. C'est quoi les raisons? Non, Mbosso, Aza, Moko, il y a leader politique, bazo gérer. Présidium, il y a union sacrée. Fifi Masuka Saini, monte à même charte, il y a union sacrée, na Grand Katanga, plutôt, na Lolaba, et ça, Fifi Masuka Saini. Il y a de bonnes raisons, Fifi Masuka Saini, à rencontrer Mbosso Nkodia. Tu as pas bonne raison à rencontrer Batu Mususu. Musala nyo Fifi Masuka Sala kiawa to mediatizaki yango teza misala to mediatizaki na to mediatizaki te. Mais bato balobi le kutawana. Na osala bango ba na plateau na bino parce que za bosolo ba ya kolakisa ba. Marcel Okito, c'est bien bon. Oti kotanga kombo ya ndeko moko ya mopandi sango. O bino bolobi ya buki le kutana information le lenge a peselaki et ali bongote. Mais moi na mboka pona yo ba raison ali nini ndeko ali mopandi sango. Après ça, information. C'est quoi les raisons de montage et information contre Fifi Masuka? La simple raison, la première des raisons d'abord, c'est ça amateurisme à Outikosala. Des raisons poussées à Kiasalango. Parce que nous tous avons information. Il faut vérifier. Nous sommes très ouverts. C'est lié à la communication, est à la direction provinciale, il y a communication, est à la gouvernement provincial, il y a là-bas, ils ont dirigé par Fifi Masuka. Ça y est, ouvert. Na mutunyo so elle aura information aya ko zwango donc boloki information ya bongo la simple des choses à faire d'abord c'est appeler la source parce que balia kangulu na lito imokote mais boluka ki te boye pourquoi ces montages c'est ça nous sommes en train de chercher nous demandons comme vous c'est quoi qui a poussé notre frère à faire cela pas question les personnellement na sala que déjà mail la sala que déjà message pour na yeba ni les poussé à lo bongo pourquoi il n'a pas tenter d'entrer en contact avec nous qui avons l'information parce que aujourd'hui tout le monde se permet dans les réseaux sociaux qu'on n'importe quoi à partir du téléphone et puis habiter va dégagner et causer c'est comme ça que Mamsou n'a pas jamais tout à publier mais moi je considère ça comme amateurisme raison Mamsou zanini na loi là-bas les loyo et ça battu belé ça les textes à publier comme amateurisme oui c'est amateurisme si vous n'avez pas vérifié et on est celle qui invité dans plateau. Vous voulez vérifier les faits. Est-ce que réellement Fifi Masuka a été une question à autre nazo répondre est-ce que réellement Fifi Masuka a été débarqué de l'avion? Si tel est le cas, pourquoi? Voilà la bonne question qu'il fallait poser. Donc ce que tout de la part de Gonabino, tu dois répondre mais je pense qu'il y a ça l'amateurisme. Pour vous, il est envoyé par des gens? Si pas l'amateurisme, il est envoyé par les gens. Et j'en suis sûr qu'il est envoyé par les gens mal intentionnés. Aujourd'hui, Fifi Masuka, c'est une femme. Le gars, yo maman, azo subir ba attaque de côté belé. Azo reproché Ninikas. Bazo reproché Fifi Masuka qui leadership. Nambo na biso balingate muto azo mata. Muto azo mata batika kaya sala musala ne librement. Chef de l'État. Surtout que le chef de l'État kuto sala ba communication. Pour azo tanga Fifi Masuka na kati. Ayebi si batuke ba gouverneur mususu faut ba ko sala stage pa na yo. Pendant que Fifi Masuka zaka na pouvoir moko limité tozo benga pouvoir il y a intérim. Bientôt, tout le monde a élection à gouverner. Fifi Masuka Saini a déjà candidate à l'élection de Kimalamu, à cause la gouverneur et puis à diriger province. Donc, je sais bien que même Bino Lelo Mamelo, Bozo la objet, il y a critique, il y a combat, il y a attaque, parce que tout simplement, Bozo Lelo est sur l'écran. Vraiment, ils ont ciblé à Moutounio. Ce politicien, ils ont le la Congo, ils ont rêvé à l'écran plateau, il y a Bosolo. Vous voyez par exemple, c'est pourquoi Fifi Masuka Saini a subir Makambona. Et non seulement ça, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ne veulent pas voir le Congo se développer. Pendant qu'ils sont vraiment des Congolais. C'est comme ça qu'ils vont s'associer. Le lot est telle personne, à qui région de Bayam 23, telle personne, à qui Batunio Soazomona, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a réussir dans le mandat. Batunio Soazomona, Fifi Masuka Saini a Zosala Biloko, Bagongo Bagoki Kosarate. Moussala Bango Tikalika a $1,600, à $1,650, 20 000 francs, à sommer le Moutoumega, à sommer le Moutounité, à PC information à l'Okuta. Moutouana Soaza amateur. Azuita à vérifier à noter, à partager. Mais entre nous, Marcel Okito, c'est vrai que l'obaki bato miteme ali bien te miteme ali à Kobeba parce que bakomona Fifi Masuka azali ko exceller na makambo nyonso azali ko sala. Mais entre nous, na habité ceux qui entre binomo bozali ko loba yango po ezo circuler makasi par rapport ya ba candidature na ye. Déjà bato banso ba yebi ki ali déjà double brassard a réussi na députation en provinciale, a réussi na députation à nationale, azali pe au sala cumul ya poste pour l'instant, na poste na ya gouvernorat et en plus ali candidate gouverneur, candidate sénateur. Voilà. Et elle est bellété.
bato ba nyonga te na ebisi yo bato ba tala eka ka boye est-ce que droit on pesa mika na Fifi Masuka Saini droit ya ko postuler na ba niveau nyonso na ko ni makambo ebele nyonso na ko répondre na mutuna wana mais na ebisa ona no si lwala ba poche na ye na ebisa ona no eloko moko na tuni question mo kitoko penza est-ce que faveur wana ya ko postuler na ba niveau nyonso et pesa mika na mwana mboka Fifi Masuka Saini pamba Congolais nyonso akoki ko postuler na ba niveau wana mabe ezali nde tangu bozo considérer ndeko mamelo tangu bozo considérer mwana mboka Fifi Masuka Saini comme individu pendant que leader azakali sous individu te Fifi Masuka lelo ascension ya zui na politique akomi lisusu individu te akomi patrimoine na biso ba congolais ya Lualaba ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za patrimoine ya ba congolais nyonso donc Félix Antoine Tshisekedi azana ba représentant na ye partout tout comme Fifi Masuka pe esengeli ko se représenter na niveau nyonso ça leader politique lelo soki vraiment ba katange bazalaka na motema malamu bazalaka na conscience na ebisi bino ezana leader makasi lisusu na politique koleka Fifi Masuka te mais elle a quel bilan le bilan de Fifi Masuka koloba mais gestion na abus à pouvoir mama tika to loba nani elle a quel bilan pour Lualaba le bilan di Lualaba mutu nyonso ayebi yango bien soki na lobina fanda wana yo mamelo to banda kotanga ba chantier parce que la province de Lualaba souffrait de problèmes ya ba infrastructure lelo yo tozo bima na kacha eloko wana lelo Lualaba comme destination ya monde mobimba bon tozo rêver na Lualaba po ya komona aéroport international o batongi na Lualaba avec 4 gates o ekutu njile za na ngote lelo muntu no sozanga ya komona échangeur ya yambo na RDC o mituka ta ya combien de tonnes zo matezo tourner zo kita et comme chef de l'état baki aki solo et ça solo ali kuno ana poso kende potote o kozana poso kende na potote na ebisio parce que Lualaba lelo capital mondial ya cobalt mutu nyonso zo ko mbongo na Lualaba azwa minerai akene koteka amona tourisme tozana ba au fleuve Congo tomi toute la ratoro ba nini na Lualaba tourisme pesa maki valeur tena ba époque nyonso c'est avec Fifi Masuka Saini que aujourd'hui tozo yamba plus de 1 million de touristes par an grâce ya management of Fifi Masuka Saini mais gestion kasi où tu es mais gestion il faut dire que mais gestion ça na point nini parce que ngai on azo solo ngai on tandra ki micro na ngai et pas moi na mboka Gilles Alengeti na tandra ki micro na tuni olobi ki na Lualaba bayiba ki mbongo mais lelo Fifi Masuka Saini azo gérer mboka oki ko confirmer biso que likambo ezati na makambo etali mais gestion na makambo mboka alors biso que actuellement naza na vidéo ezali soko lingi na otindela yango azolo ba yemoko ke actuellement to ngoni ke Lualaba ba redresser ba nyongo nyonso mais gestion soko ezala kambe tozana nyongo Fifi Masuka akutaki environ 158 millions ya dette publique au gouvernement ezalaki nango envers ba banque mais là tozana nyongo te et ça zéro aéroport ya Kolozi batongi yango totongi yango na nyongo te et si les aéroports ya kitoko na République démocratique du Congo no so mobimba ezala ba échanger ndenge yo tonga mana ba école yo tonga mana kati ba territoire ba pont yo salima ba zo tonga ba hôpitaux na ba école pesa na territoire moko te na province moko te connaître ascension lokola Lualaba na minute oyo c'est pourquoi zomona ba guerre za ebele soko mutalobi ke Fifi Masuka zana kati ya gestion aya na plateau na yo ngana yeto a démontrer yango etika na ningona na kati ba tweet te autre chose abus du pouvoir et loko grief ya Masuka te na tozongela likamona et loko mususu engeke simplifier makambo na par rapport ya lokuta uti koyoka wana ezaki ko benga batu ya IGF Gilles Alengeti na banzi aza ouvert bakala mingi tende ko Israël mutomba bengaki hier na plateau ngana zana yo sans le prévenir abengaki mbala moko pona otuna mutuna moko boy mais vous pouvez faire la même chose je mets quiconque à défi ceux qui bossent la zolo information à solo azo téléphone abenga Gilles Alengeti atuna ceux qui azo reprocher Fifi Masuka na eleka moko etali mbongo. Nous sommes la province qui a écrit, la seule et l'unique province qui a écrit à l'IGF pour un contrôle permanent. Et c'est initié par Fifi Masuka Saini. Alors, non, n'a reçu la boété. Pour le coup, t'es à la tête. Ba bengue l'angai, bo tune l'angai équipe moi ba toi IGF ba ya de manière permanente. IGF a proposé que non. Ce qui n'est pas ne faut renouveler bango chaque 3 mois ou chaque 45 jours. Ba so renouveler ba équipe, ya ba inspecteur ya nani ba kenda kana Lualaba. Tout ça na contrôle permanent, na suivi, encadrement aux obenga maninga na terme technique, ça encadrement aux salima. Ba dépense ça ma sous avant na Lualaba ninga za makala. Ba surfacturation ça sous-souté. Même gestion na niveau nini. Est-ce que yoki ke Fifi Masuka Saini par rapport à abus de pouvoir zoloba. Fifi Masuka Saini akangisi bato tala ni vubu ya saliwana. Yoki ke bateli ba aner bazoluka ye. To yoki ba onyo so ba finga Fifi Masuka kuna na mboka kuna ke bakangi bango. Fukasho mo teza na Lualaba par rapport à makamwana. Fifi Masuka Saini kana ngete tamo kozalobaki mokolo yake neko déposer candidature na ye.
image ezali alobaki nini alobi nayebisaki Fifi Masuka Saini ke ko répondre bango na monoko te répondre bango à travers mosala lelo nayebisi yo mama province moko te etongami lokola Lualaba pe na kati ya kolozi pamba te na muchacha pamba te to na territoire ya Dilolo pamba te kasi 5 territoire nyonso bazore lié yango grâce à Fifi Masuka Saini donc bandeko mosusu bayaka na yango ndeti masolo ki ya na ba route mosusu c'est vrai et siko bango balakisaka siko Fifi Masuka na équipe na nyonso balakisaka ezaka ka siko ya selme ezana ba isika mosusu ko koti na Lualaba mawa moyen kutu ya kotambola ya na confirmer que ezali ba place ndongo ezali na mona ba yiko poto na yebisi yo ata na Kinshasa awa ata na Kinshasa mo peka mtatambwisaka ya lobi boye ata na Kinshasa ezana place muso okomi ko nimati to na Kinshasa na kati ya capitale ba lobi soko na Lualaba ezate na tapoto na lobi ezana deux ata na poto to lo bongo te tika ba betela ino to lo bongo na lobi boye ata na poto bo betela to lo wana ezana place muso okotambola te tata mokonzi ya mboka loba soko na Lualaba okolota na lobi alobi ne wana par rapport à nini parce que toza capitale mondiale ya cobalt batambusaki bino sango na Kinshasa ke toza province pilote Fifi Masuka Saini ya boy alobi toza province pilote te nous sommes une province chantier toza na kati ya chantier biso tolobi te ke totongi Lualaba isili non et puis akotonga Lualaba te na 2 ans et demi wa sali tozo ke ne 3 ans bientôt nani asala mandat ya 3 ans a sali makambo nyonso kutu mutu a 5 ans osenga renouveler mandat Fifi Masuka Saini aza gouverneur intérimaire seulement il y a 2 ans est-ce que na 2 ans ndo lingi superficie nyonso wana ya Lualaba asili sango kotongana acha makadam place nyonso te je pense que il lui fallait un temps deux ont nécessité les sous Fifi Masuka c'est pourquoi na lobby azali sous candidate gouverneur pour que a parachever idéologie à chef de l'état il y a candidature na yango na kati ya gouvernorat ils créé ba tension makasi kuna au sein ya ba politique congolais moi c'est guerre moko balobi nini na kati ya guerre wana bazolu kanini parce que Fifi Masuka Saini c'est pour la toute première fois qu'elle est en train de postuler comme gouverneur parce que yobi que Fifi Masuka Saini a postulé comme gouverneur mais dans quel contexte akoma ki gouverneur na kati ya Lualaba voilà akoma no gouverneur était Fifi Masuka Saini azalaka gouverneur intérimaire azalaka vice gouverneur ndeki poste na ye si le lokara tu le so salionga na ki intérimaire asa intérimaire parce que ba organiser une élection ba gouverneur depuis départ il y a gouverneur titulaire mais au moins elle engage la province mais celui qui le vice-gouverneur est gouverneur à défaut du titulaire. Allons-y. C'est ça qu'il y a. C'est-à-dire, à comment on a poste wana na 2015, à l'époque de Joseph Kabila, quand on a décidé que tia en pratique mibeko ezeko lobaketo ke na découpage. Anoma qui est comme adjoint ya Moïse Mangezi Mas tant sali ba commissaire spéciaux tant wakati ba province to mina 11 to na 26. Nde imemaka Fifi Masuka Saini comme vice ya nani ya Moïse Mangezi Mas. Na 2018 Fifi Masuka Saini a postulé pour la toute première fois comme vice-gouverneur na poste wana na tango bakena ticket moko na Mouyej. Même chose na 2019. Mais à cette fois-ci Fifi Masuka Saini a postulé siko mbala ya yambo comme candidat gouverneur na vice na Eza Clément Mumfunji, membre ya IDPS. Et donc nani akoloba ke Fifi Masuka Saini a droit wana te parce que ba et fungwami na motonyoso ezali autorisé na motonyoso a postuler na poste ya gouverneur to ya vice gouverneur donc na ebité na niveau ni bango bazolo belake Fifi Masuka Saini a postuler c'est pourquoi so keza motema mabe bato belé ba fandi lelo akeina l'encontre ya mibeko ya lité na kati ya constitution mibeko epekisi Fifi Masuka Saini ko postuler te bazo interpréter mabe article 198 article 198 ezolo banini les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, ce qu'a postulé mbala ya mon poste ya vice-gouverneur, a postulé mbala ya mi balé na poste ya vice-gouverneur, a koki ko postulé mbala ya mi sa toté na poste ya vice-gouverneur. On comprend? Et le but est que a koki ko postulé li sous-souté en tant que gouverneur, te, balobi bongote. Article est clair. Ce qui article est qui s'appelle Fifi Masuka ko postulé, rien le baboy. Le vice-gouverneur ne peut pas postuler comme un gouverneur. Mais nous ne sommes pas dans ce cas.
Nous ne sommes pas dans ce cas. Batunyo so ba ozomona ba hotel ba opposant à Fifi Masuka parce que biso bitozana ba opposant na biso. Nenga Félix Tshisekedi azana ba opposant na ye awa na Kinshasa na Kongo Mobimba. Fifi Masuka pe na lola ba pe azana na ba opposant na ye. Ba pe ba ondimela ye tata bazomona biloko boye bazona ba kitozomona te. Ba ba yebi ke makadame ezalaki te na Kolozi bazondimela te. Lelo yo ba quartier joli site wana nyonso mobimbe koma makadamiser. Route nationale numéro 39 tronçon kobima Mwangeji ti kokoma na niveau ya Mutaka. C'est la frontière entre Bissona et Katanga. Nyon, c'est plus de 80 km. Ça élargi doublement d'ailleurs. Bazon ni melangote. Bon, par contre, hôpital Yamwange joué avec une taille basse. Lelo, hôpital Yamwange j'ai commis na ba étage. Bazon ni magagate. Fifi Masuka Saini mutotongi ya Yambo, direction ya recette ya province. Derlou. Ezaki locataire depuis la créer la province wana. Na minjo tozolo banayo, ezana bâtiment intelligent. 4 niveaux. Ba agent ba comme une condition malamu ya musala batu bazisa na batu bazondima te parce que bazomona te et puis Fifi Masuka Saini azalaka tout le temps na média te po aloba na sala ki bona na batu ba lakisa ki biso ke toza province de la beza province pilote je pense na base que zamba la mbozo appellation na te mais en quoi nous étions province pilote si les services de l'État étaient locataires même gouvernorat ezalaki locataire comment est-ce qu'on pouvait dire que toza province pilote le loyo eza na province te ko la biso bureau to temple ya démocratie ni to benga nango ya assemblée provinciale ya kitoko ko le kawo ya lolabo ezate je mets quiconque à défi nanya ko la biso iba image ya kitoko ya assemblée provinciale ata na Kinshasa eza ko lo batungi na lolaba te c'est pas neuf, c'est un bâtiment intelligent avec un confort hors du commun to ça na insolence ko lo bani wana parce que eza musala o to sali to zo mona mwana mwasi akoki. Mais je vous dis que Fifi Masuka elle était vice-gouverneur. Mamelo, yoza mwasi. Fifi Masuka Saini azalaki la pierre rejetée par les constructeurs de l'époque. Azaki considéré te. Ngana yebisa oke tozaki kozanga ngana na Fifi Masuka papier pour salela na bureau. Mais pour na vice-gouverneur. Il fallait que tout nous kati sa balabala ko mekisa papier. Elle n'était associée à rien. Na makambo za ko sala manalo laba. Na yebisa makambo moko par exemple. Fifi Masuka azana moto ya munene. Na cellule ya communication. Tozana ba agent oyo na époque wana bazalaki attaché na gouverneur. Bazaki ko kata Fifi Masuka na ba image. Elle était associée à papa omoni ninga laisse ezali wana. Vice ba rozwate. La bisi yo ndenge mona laisse ezali. Excusez. Bako donc cameraman a régler là ce gouverneur aye a télémisi ma gouverneur parce que gouverneur la visibilité plus gouverneur. Visibilité voilà. Gouverneur titulaire azoloba, vice pe Fifi Masuka aye pe simana ya télémi pour que bazo bango image. Mais bako zo laisse ba régler ango, ba flouer Fifi Masuka, ba bimisi ka gouverneur yemoko. Nous avons des images comme ça. Mais ces gens qui faisaient ça, bazana ka tiaseli lelo ba osala. Bazana direction ba osala lelo. Mpona motema malamu ya Fifi Masuka Saini. Mais je vous dis les directeurs de cabinet, il y a gouverneur à l'époque. À ça qu'on informé Fifi Masuka était activité à gouverneur. Plusieurs fois, nga si ma Fifi Masuka Saini tozo kende kolanda gouverneur si ma to yeba gouverneur ake wapi activité nyeza lelo. To kuta gouverneur akomi afandi kiti ya fils gouverneur ezate. Fifi Masuka Saini akokoma atelemi to lukela ye kiti baya komimela ye ya komimela ye. On avec inko. Azalaki inko. Ndemo zo sabino ke azalaki vraiment mise à part. C'est pourquoi zo beno ba ke Fifi Masuka Saini azalaki pierre rejetée. On nous disait quoi? Il y a coalition on nous disait quoi? Fifi Masuka Saini n'est pas intelligente. Elle ne peut rien faire. Mais bilo quoi ça les lois confondre bateau. C'est comme ça qu'on a lobby. Aza la pierre rejetée aujourd'hui devenue la pierre angulaire. Et ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a moni et loko de positif na kati ya mwana mwasi wana Fifi Masuka Saini. Batino soze ko mona ngote. Muntu moko taza ni make Fifi Masuka Saini ko sisa aéroport ya Kolozi. Na formule comme lelo. Muntu moko taza ko ayeba ke non akoki ko bongisa entrée ya Kolozi ndenge comme lelo touristique. Alo tambola na ba image. En tout cas, télévision ba image TV ba image nyoso wana ezali. Ba image ezali bosolo ndeko Israël ayaki na lolaba. Asala ki tour na biso batu ya communication. To sala ki na ye tour. Atembola ki na Ivana Chanda tia ki neko memaye na Sandoa. Je pense que ça information. Ba image ali. Ba image ezali, je pense que ba image liée à Fifi Masuka Saini technique na bino ko zanga ngote. Aéroport parce que jour même mo pepe ningisa ki mo manlanza nani ngai na Israël to kenati to komi na ye amati likolo a filmer a sali vidéo en direct. Donc et ça biloko ezo salima musalo ezo salima ndezo pesa likunya na batu.
mais c'est regrettable comme on a que biso ba congolais narratif na biso za ya mabe ne ozomona Patrick Moyazo bundana makambo ya narratif. Il faut te changer façon ya koteka mboka na biso. Eza mawa makasi komona soki makambo yoke ne malamu Congolais po akumisa eloko na ye ya mboka na bango azoko kate. Congolais azo préférer ko kanga photo na Tour Eiffel, ma yebite ke na kati ya capitale ya Paris, eza pe na place mususu nzeleza malamu te. Mais okomona kate mundela sala makambo ngwana. Congolais za ya yambo ko finga ka Félix Tshisekedi na radio na télévision, mais Rwanda ko toza na vidéo ta moko te ya Rwanda azo finga Paul Kagame. Mais biso toza bato yambo ko lakisa ndenge Félix Tshisekedi aza malamu te nini tout ça. Toza na manque ya patriotisme. Eza eloko tsengeli to kolisa na kati na biso. Patriotisme to linga ba konzi na biso to linga mboka na biso. Merci mon mboka. Marcel Okito Nabayo Bazubiso pour l'instant. Vous avez rappelé que Marcel Okito est le communicateur privé. Il y a Madame Fifi Masuka Saini. Nous allons prendre ce tweet parce que ezali kaka ezali ko sala kaka lision na mayo ezali ko leka na kati ya Lualaba moi guerre wana moi tension politique ezali ko se créer vraiment autour de l'élection ya gouverneur na kati ya Lualaba. Nous allons prendre ce tweet. Ayant appris sur les réseaux sociaux ma suspension en qualité de coordonnateur près les CGA de la zone sud-est par le secrétaire général Billy Kambali, au motif d'avoir soutenu la candidature de l'Union sacrée de la nation à la personne de Madame Fifi Masuka Saini. Je tiens à informer l'opinion tant nationale qu'internationale et de la zone sud-est, particulièrement ceux du Lualaba, que je réitère ma position. L'UNC, mon parti, n'a jamais déposé une candidature au gouvernorat du Lualaba. La candidature de M. Chizainga est celle d'un allié qui n'a rien à voir avec l'UNC. La seule candidature officiellement reconnue au sein de l'Union sacrée est celle de Madame Fifi Masuka. Ça, c'est Henri Chibando, coordonnateur près les CGA et coordonnateur de Kokis UNC Grand Katanga, qui donne sa position à Zalaki suspendu. Tout le monde est à Tangi Mingi à Lobby. Seule candidature au Yayebi. Henri Chiband, Abi Zalikaka, ya Fifi Masuka Saini. Mais les Kamboyango entre UNC Lelo, les Kamboya Chizainga, UNC. Henri Alobi Azali allié à sa partie à UNC. Mazali allié. Ils ont posé les sous problème comment entre union sacrée, désordre encore entre vous. Moi namboka tigara biso ke Chizainga za mutu azalaki à la hauteur pour ne pas dire incompétent. Tant azalaki na gouvernement. Mais mutu UNC moko réagir ba suspendre na parti na lobby boy. Chizainga aza membre aza na bino na union sacrée. Chizainga non famille so bitu na moi bébé zalaka mamelo. Chizainga c'est ça ndemu sa réseau salema ndemu sa réseau salema pesto comme on appelle makambo ekoleka Daniel Bumba na bango kuna pe c'est compliqué avec tout à fait normal c'est eza musala réseau salema moni ba ndenge kindaka bosoto tika la kata ibalite ebole ibwaka ka bosoto no so libanda ono so bozo mona ezo sukola pour que Félix Antoine Tshisekedi a réussir manana e bato mabe ba komonana tika nyonso ekola esika moko ndenge yeso lobaki muma nyonso ekola esika moko baya malamu bakomona na ya mabe bakomona. Combien il est démontrable ici que Fifi Masuka Saini a été reçu par Augustin Kabouya Oyazali mandaté à chef de l'État pour la candidature et puis pour la makambotali identification à la majorité parlementaire. Est-ce que vous avez Chizainga na Augustin Kabouya pour la mandat naye? Mais Fifi Masuka Saini est venu ici, yena donc vice naye pour pas présenter candidature de Bango, elle a validé. Voilà même la raison pour laquelle a rencontré Caméra vu l'informateur. Oui, Caméra vu l'informateur. J'ai dit non, il n'a pas été avec Caméra n'a pas été avec Chizainga chez Augustin Kabouya. Caméra n'a pas été avec lui là-bas. Caméra, s'il a vu Chizainga, il a vu Augustin Kabouya, c'est ça par rapport à la député pour la plateforme naye. Oh, bah député bino surtout babi Masuka Boto likuna na Lualaba ba provincial. Non, député ni ba Boto na Lualaba. Eza mangamba lukuta. Débauché ba député provincial Lualaba UNC. Toyo kana nanu. Toyo kana nanu malembe. Soko poser une question moko. Tika na sili sa question wana poto zo mususu. OK. Tika na ebisa OK.
Chizainga aza mandaté par l'Union sacrée pour nous représenter pour na kiti étalé gouvernorat na lola c'est que Union sacrée parce que Union sacrée na lo banano INC aza allié na bango aza te ke yende muntu azo représenter INC na lola ba te INC d'ailleurs na kati gouvernement ya masuka zo gérer et ça na ministre moko kuna qui n'est pas avec Chizainga. Ce n'est pas Chizainga qui a proposé ce nom là-bas. INC est un parti politique, n'a autorité morale, n'a Vital Kamerhe, qui n'a aucun problème avec Fifi Masuka Saini. Chizainga a un parti, n'a pas BD, et quand produire député à Tami Balé, Misa Touté, à part rien, mon coach Chizainga. Fifi Masuka Saini a produit dans les Lolaba seulement 9 députés. Donc, même par rapport à quoi Chizainga a se comparer na Fifi Masuka Té. Par rapport à l'histoire, n'est-ce pas Sala Moussala, Chizainga a un point dans la province, ou contre Fifi Masuka Saini. Et ça, bateau, balingi, kola kisama be ko chaka manungu platan makambo zoki ne malamu mutu nyonso azana Union sacrée yebi bien que mutu amemaki charte ya Union sacrée na lala ba za Fifi Masuka Saini mutu ba pesa ki ba pesa ki kirisi exactement oyebi élection sénateur dans le baboye yemoko gouverneur ba melo to lobela ki question na ke epexami na loi te donc Chizainga peut postuler déjà a postulé déjà candidat gouverneur mutu apekisi azate mutu apekisi ye azate toki na élection soki Chizainga za na ba député mingi akobeta Fifi Masuka Saini soka azama kasi mais par rapport à Union sacrée et ça désordre comme on a que cursus ezwami na mutu mususu oh Fifi Masuka Saini président de la République azo compter na ye eza ya ko démontrer te ba image ezali bo diffuser ki ngoku il y a pas de plus puissant na loi là-bas que Masuka et ça ma puissance c'était ça comme poids politique. Fifi Masuka Saini toke na élection Chizainga produire doit député boni moko pamba. Fifi Masuka Saini a produire combien 9. Et ça ma poids politique. C'est ça la démocratie, c'est la majorité qui gagne. Ata na Union sacrée yango moko na kati kuna tokoti. To fanda to solo la. Nani azana poids pour représenter biso. Ozomona danger ezo Chizainga zo ngamema. Et ça pona ko bungisa ba intérêt ya INC na kati gouvernement parce que pour le moment ici et que ça la partage à gâteau ce qui gouvernement Fifi Masuka Saini aleki nani achaki nga poa pona leka ndenge bazo sala lelo nani achaki poa na Félix Antoine Tshisekedi poa leka président si lelo Félix a nommé informateur pona ko sala musala wana mais tant que Chizainga do cha désordre boy Chizainga aza to mona ente na INC alors qu'il n'est pas à Kamerhe comme allié mais ce n'est pas pour autant qu'il y a étouffé ba intérêt ya INC c'est le danger qui va to INC il faut ba mona ndeko oyo uti ko tanga tweet na ye na moni na réseaux sociaux na Arichiband ba suspendre ye mais est-ce que yoka ki raisonnement na ye alobi malamu ke biso na Union sacrée Félix Antoine Tshisekedi azo kamba to yebi mutu mususu te na lolaba comme représentant ya Félix to mo kambia Union sacrée kuna à part Fifi Masuka Saini. Et donc, ba brebis galaises bazanga kate ndi bango bazo sala makambo anengona. Ce qui vraiment Union sacrée compter pas ya Chizainga, c'est que tu vas perdre poste ya gouvernorat, tu vas perdre ngona lolaba. Union sacrée ko perdre poste wana. Il faut Fifi Masuka Saini yake. Akolonga te mama. Comment yo comment kolonga. Mama to ken to lo ba bien. Ce qui Chizainga nde aza wana. Na yemo kwa mi voter wana ye. Est-ce que ba député nyonso bakolanda ye oyebi kozala 7 député kuna bao nyonso à part 7 député na Chizainga ye moko bao nyonso batikali na kati ya assemblée provinciale et ça va tu as place forme ya Fifi Masuka Saini. C'est le poids politique le plus pesant kuna na kati. Voilà, on va lire un message ici. Téléspectateur Mora Lobby, Fifi Masuka est accusé par l'INC de vouloir confisquer ses élus en trichant à la TGI plutôt, excusez-moi avec Gombe, à la TGI Kolwezi, où la partie Masuka semble apporter des faux PV pour confisquer des conseillers municipaux de l'UNC. Ça, c'est un téléspectateur qui nous écrit. Téléspectateur, on a invité ceux qui viennent azana TGI kuna après qu'on scanner ce qu'on vérifier contrôle qu'on contrôler avec comme on a conclusion ce qu'ils donnent là ce sont des conclusions mais je pense que TGI ne communication ce qui va PV Fifi Masuka Saini a memi parce que nous allons représenter biso benga ba mandataire ba kendaki kuna procès ali en cours bien sûr ezalaki en cours procès que c'est ba résultat que c'est bimi ce qui parce que ça dans retard nani téléspectateur na biso wana pona ni TGI pesa ki raison na bangote Fifi Masuka Saini za ye muntu asala organiser ba élection te est-ce que yebi ke mwana ya Fifi Masuka Saini aboti
azanga ki na ba élection oyo uti koleka pona ni Fifi Masuka a imposa ki était leki ya Fifi Masuka Saini Jo Saini Samundengo azanga ki gendre ya Fifi Masuka Saini azanga ki na territoire ya Dilo le pays ngana zaki na Fifi Masuka Saini kosala campagne pour la chef de l'état. Pourquoi Fifi Masuka Saini asa intervenir na kuna nyosote aya ko kufela makambo ya yozole kana TGI pour na commune ya Dilala. Mais quand c'est n'importe quoi. Quand le monsieur par exemple les CGA zone UNC Katanga Sud, oui. Katanga ce qui a eu suspension par son secrétaire général. C'est-à-dire que même l'INC, c'est vrai, c'est l'Union sacrée, mais Azoko appuyé, alors qu'il a des députés provinciaux dans Katia loi là-bas. Na lobby boy. Si Billy Kambale a eu décision à Boypo na ko suspendre, moto a soutenu Fifi Masuka Lipe à UNC. Décision ya Billy Kambale, ngana yebite azoliango na nini parce que na yebite Billy Kambale azo kamba INC na ndenge nini ba règle nini ezo régir bango na kati. Non, parce que sortie médiatique ya membre ya INC wana eza risque ya zwaki parce que azolanda logique. Ebele ya baturelo yo batikali na kati ya hypocrisie. Ninga nazo ya bolero ebi ko ya na plateau na yo nazo lobela mokonzi nazo engager mokonzi eza facilité. Soki na sali mbeba wa ekozongela ngai ozomona c'est dans ce cadre là mais pour moi je pense que ces messieurs là démocratie oblige il fallait aloba parce que la logique c'est quoi la logique c'est que il faut qu'on ait la majorité pour gagner l'élection ils ont bon côté mais qui a la majorité dans la province du là-bas c'est Chizainga ou bien c'est Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini la réponse est claire. Fifi Masuka Saini azana ba député belé soki muntu membre ya parti na lobby Fifi Masuka Saini azana banani belé bon démocratie ezo exister na INC je ne pense pas je sais bien que autorité morale il y a INC oyaza Vital Kamerhe c'est un démocrate yango zo mona lelo ba député nyoso bazole lake na Vital Kamerhe azonga na perchoir ya Assemblée nationale parce que atika ki ba trace ya kitoko na 2006 tango jaraki Assemblée nationale mutu wana akoki ko supporter ti biloko yo secrétaire général na ya sali par rapport ya militant na bango qui est d'ailleurs un cadre azo représenter bango na parti sud nyoso zone sud nyoso ya INC je pense que et en matière de approfondir prochainement, mais je pense que c'est de bonne loi que nous doit s'exprimer par rapport à Constant Ngazo Sala parce que tu es dans la plateau, la télévision. Il faut suivre aussi les consignes du parti, non? Les consignes du parti, oui. Mais tel que le parti dit Nieta Masuka. Comment les partis, je ne vois nulle part. Jusqu'alors, je n'ai pas encore lu parce que Billy Kambale m'a suspendre. Il devait commencer par signer un communiqué. C'est qu'il y a un mécontentement au sein de l'UNC. Non, quelqu'un peut avoir, à tout à qui bordir et s'appelle ici Bangote, mais pas, il n'est pas suspendu directement par rapport à ça. Parce que parce que jusqu'alors, je ne vois pas Fifi Masuka Saini cause un conflit na Vital Kamerhe. Fifi Masuka Saini a un problème na Vital Kamerhe. Mais ça va bien débaucher ba député provincial INC. Mais il faut qu'on débauche bango député provincial INC ça va député beaucoup combien? Débaucher INC azana député kunate Chizainga za allié na bango azande allié na bango Chizainga yo na postulat aza candidat gouverneur topekisi été bon comment est-ce qu'on l'a débauché parce qu'il est candidat gouverneur jusqu'alors et puis liste définitive non limité toujours là ce qu'on va maintenir rien donc démocratie il faut c'est ça Fifi Masuka Saini les gens peuvent s'exprimer ils ont le droit de parler. Si on a autre savoir que non na la communication ça na ba agent ba za ko Fifi Masuka mabe mais en tant que maman atika bango abibo sala même na sikola na zo saobo et ça na bato bazo bima na lola bazo ya kotoyo et tata mokonzi bo pesa biso ki mokonzi ya loba boyena bo depuis l'intérim ya Fifi Masuka na lelo bato boni ba fréquenter tata mokonzi pona ko yebse makambo wana basa ebele mais Fifi Masuka les supporte il les garde même dans les gouvernements c'est vraiment une mère et elle a vraiment ce cœur là de réunir les gens mais brebis galeuse basa raté mais Fifi Masuka a le cœur comme toute maman ya motema boboto ya kosangisa bato. Kasi mona mboka entre Chizainga et Fifi Masuka bango mibale entre nous baza ba candidat union sacrée wala moto akoboya yango te bali ba candidat union sacrée. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la paix dans ces coins et pourquoi ne pas organiser comme on dit les primaires pour apaiser les esprits là-bas? Fifi Masuka sana azosanga na Chizainga te
azangana na été babenda na té na éviter so yebi polémique moko autour ya makambo wana. Et vous pensez que les gens de Chizaïnga sont contents de vous peut-être sope ba Hollanda aussi? Non, ce qui est vrai c'est que ngana bisa nga za communicateur, nous lisons. Ils ont commenté ba enchère qu'on se donner poids. Chizaïnga dans sa conscience, il sait bien que Mouto a mérité qu'on dirige province et a Fifi Masuka Saïni par rapport à l'union sacrée. Parce que le poids politique qui compte, c'est le poids, sauf que vraiment l'union sacrée, sauf que ça sincère dans l'union sacrée. Parce que l'union soit les abattos, na l'union sacrée, qu'on s'enregistrer après. C'est le poids politique qui compte pour gagner un poste. Parce que vote ils ont compté dans ma voix. Chizaïnga a combien de députés? Fifi Masuka a combien? Si on est logique déjà à ce niveau-là, on saura qui doit représenter l'union sacrée. C'est tout. Et ça ne peut pas dépasser le présidium. Il y a l'union sacrée. Le présidium et l'union sacrée, ils savent très bien que... Parce que, ils ont un comptage à ma voix. Qui a eu beaucoup de voix, qui peut nous représenter? Quel est le meilleur pion que nous pouvons placer à tel endroit? Parce que, tous en souci de... à réussir mandat. C'était ça, la politique de Félix Antoine Tshisekedi. Tant que que non, ça ne m'aide pas. Ce qui pine comme ça bien na mobembo na zanango a longoli a che pine mususu pene à réserve bazali, c'est ça qui a été fait et c'est ça même le lo tata mo ko azana fierté à kolobata na miso batuke j'ai réussi à doter au là-bas l'aéroport qui n'existait pas parce que bato ba dirigeant katanga kala na grand format nango bakokaki ko doter province na nanete. C'est grâce à Fifi Masuka Saïni o aza pion na ya malonga. Voilà. Merci beaucoup Marcel Okito, communicateur privé, et à Fifi Masuka Saïni. C'est grâce à Madame Fifi que Lelo Lualaba Azali na aéroport où Akokai Kozana Yangote. Voilà, là il faut jeter des fleurs parce que nous avons quand même vu les images photo bois Kapenza, surtout que Toali na moi moto bato banso bazali ko célébrer les droits des femmes. C'est Lelo soutenu tozolo baboye. À part l'aéroport, nous avons échangé les malamu na Congo Mobimba. Tobaki sipe orphelinat ya kitoko Congo Mobimba. Eza na lolaba. Voilà, il faut jeter des fleurs. Na moisio bato bazali komona misala ezali kusalama. C'est une bonne chose. Mwalamboka tukumpena na suka, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Mwalamboka Fifi Masuka azali penza candidate na gouvernorat ya Lualaba. Nous savons tous que les élections ezali prévues le 27 avril 2024. Bandeko bazali kolanda yo, nazali pena kotikela yo caméra. Bandeko bazali kolanda yo, pesa message pour na mwana mboka Fifi Masuka qui est Madame Fifi Masuka. Les gens vous suivent, comme ça vous allez vous adresser à la caméra et puis on va terminer. Très bien. Pour commencer, je voudrais dire à toute l'opinion nationale et internationale qui est là-bas, tout se passe bien. Il n'y a pas la guerre là-bas comme les gens prétendent. Na monaki na ba télévision bazo leka pona kolobaka ko intostike batu ke non na lolaba makamozo kendete na kolaba milice moko tezali na lolaba etuma moko teza entre ba communauté. Toutes les communautés s'entendent très bien autour de celle qui est en train de diriger la province aujourd'hui de manière provisoire en attendant ba élection. Likamusu za koloba ke Fifi Masuka Saïni aza moi so ya sali démonstration de force depuis tobanda cycle ya ba élection o eza 4e cycle touti nango. Fifi Masuka Saïni a postulaka toujours azangana note na élection place nyonso Fifi Masuka Sali atiki ba trace ya malamu yango ezo valoir yelelo amour na confiance ya chef de l'état yango wana ezo sala ke Fifi Masuka Saïni azana na ba ennemi ebele ba député na biso ya Lualaba parce que na minute biso to sala ki par na biso to pesi bino pouvoir bobimi ebele autour ya Fifi Masuka Saïni. Na Fifi Masuka Saïni azaki élu doublement et puis maillot jaune na Lualaba Mobimba. Et le kotongire sabino eza yango. Conscience na bino yebi déjà o Fifi Masuka Saïni asali déjà pour la province. Boyebi bien bolingo ya Fifi Masuka Saïni pour la province de Lualaba. C'est pourquoi tozo senga na bino bo pesa ye pour la première fois responsabilité à kosala ni ko diriger province en tant que gouverneur parce que c'est pour la première fois. Boko sala yango na mikolo muke. Mais entre-temps na mikolo no tozolo baboye bozo kene déjà ko installer bureau na bino muna installer bureau yenu na lobango na mwa swahili po ba ebele bango ba lobane swahili muna installer bureau yenu définitif toyebi atujue nani atapita pa ile fashi ula atapita na ye a diriger province tuko na ma priorité ya mingi sana. La route Dilolo priorité yetu ya kwanza Dilolo muishimamie njia ya Dilolo Kolwezi Dilolo njia ishe ile njia kama inaisha frontière ya Dilolo itafunguka
makuta itengia mingi sana na province yetu tutaiyenga grâce ya leadership ya Fifi Masuka Saini. Nasenga lisusu na tata mokonzi wa ekolo. Fifi Masuka Saini azosenga yo chaque fois eloko wana azwa priorité nango à partir ya ministère ya infrastructure. Donc route nationale numéro 39 tronçon Kolwezi Dilolo la compétence ya ministère ya ITP awa na Kinshasa. Soki ekoki kozwa ma autorisation ke province etonga yango ndenge atongi banzela misusu nyonso na kati ya province toko tonga nzela ya Dilolo toko sala frontière frontière ya Dilolo pe Dilolo ekozala parmi ba frontière ya kitoko parce que nazolo bango chaque jour Kasumbale sa ekosa na lola batoza na frontière ya munene ozoko tsabiso direct contact na Europe ekobimisa ba minere ekobima kuna pe Angola za biloko kitoko ya ko proposer pour na province lola batoko tonga ndenge bazo sala route ya Solwezi opesa kiye data mokoza ko opesa ki Fifi Masuka Saini autorisation ya kotonga nzela ya Solwezi bazo sala béton bazo bétonner yango à 40 cm ekoki osala mape na province lola. Donc merci mingi na mamelo ndenge ya mbaki ngai, merci mingi na ba nyoso balanda biso à travers le pays toko continuer lisusu ko se battre na ba bazo lingate développement lola ba bazo kosa balokuta na ba tweet na bango bayeba ke mboka eza na posa ya évolution toza na posa ya kolekisa tango te na kati ya ba distraction tozala na amour ya pays na biso bolingo ya pays na biso tobenga patriotisme ezo zanga biso na kati ya ba congolais belé ezo zanga. C'est pourquoi ozomona to twitaka kaka mabe batu langage zaka mboka nini oyo mboka boye mutu nyonso aza malamu te. Donc pona kolakisa eloko eza positif mutu aza na courage ya kosoma megate mais elo pona kolakisa eloko eza mabe oyo ezo pinga mboka na ye oyo ezo trahir mboka. C'est pourquoi nazo féliciter kutu décision kolobake pendaison ezonga soki pendaison soki peine de mort ezonga pona bato bazolinga ekolo te bazo trahir ekolo bazo kenda ko traiter na banguna ya mboka pour que bakata mboka na biso balkanisation esali mabato wana bazo mériter vraiment peine de mort. Voilà, merci beaucoup moi Mboka Marcel Okito, communicateur privé de madame Fifi Masuka et sengoyaki makasi ya biso ya koyamba yo na kati ya boso na politique officielle ya lelo. Ngani na merci yo. Voilà. Merci beaucoup na balandi banso. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel.
Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.